bakoko Wayuda abaya makako kumisaka Yoko sumidona Yoko kumisaka Yebakani botanayo etikala kasima Mabota masa Nanya bikisiyo Ojara kidani buru Kimbamba binisiyo Okomipe na lorendo Lorendo ana Ejani kozungisa Lorendo ana Ejani kolongula Kiti samotema Yosaka kibamba Apesa yumayele Yoko salela Makamwisi na mokili Kiti samotema Yosaka kibamba Apesa yumayele Yoko salela Makamwisi na mokili Ojara kidani buru Kimbamba binisiyo Okonipena lorendo Lorendo wana Ejali kozugisa Lorendo wana Ejali kolungula Kiti samotema Yosaka kibamba Apesa yumayele Yoko salela Makamwisi na mokili Mbote na bandeko bayebaso balanzaka avis du public mbote nzamba pambola bino bayenge mbote na bino losako esika nyonso bozwami en tout cas ezali ya bino ndeko Kongo Alenga mwana ya Fumu Kimbangu ya solo bandeko émission bokoka bayindo oyo epesami na ngai moko Kongo Alenga toye kokutana lisusu ndenge tomesana kokutana na masolo oyo etali mboka na biso mboka bakoko ya solo bandeko lelo tokosola kaka masolo oyo ezali koleka baktualité oyo ezali koleka na mboka na biso po ezali mboka na biso ndenge tolobaka biso lokola tosanganja na likambo kolobela mboka Kongo oyo tobengi Kongo ya bakoko tokotika yango te tokobanda kaka ko denoncer oyo nyonso ezali koleka ya malamu tokoloba ya mabepe tokoloba yango ya so bandeko boyebeke baktualité oyo ezali korenie na mboka ya Kongo ezali bongo ya liboso ba massacre oyo ezali koleka bongo na este ya mboka na biso bongo na Kivu na mboka pe tobengi na mboka oyo tobengi Tanganyika pamba te bato ebele tozali komona réseaux sociaux bazali komona kaka makambo oyo bango bazali komona kasi oyo ezali koleka na Tanganyika bato mingi bazali koyeba yango te tokomeka nanu kolobela yango tokolobela lisusu likambo ya bandeko na biso oyo bazalaki bongo na mboka ya Dubai boyebeke bandeko bazalaki na mboka ya Dubai bazongisaki bango pamba te epidemie ya corona oyo ekangaki bato moyeba voyager ezalaki te bazalaki penza ebele mais suka nango bazongisaki bango na mboka ya Congo tango bakomi na Congo tokomeka kosolola ekomili bango neni pamba te tozali komona na ba video na bilili en tout cas ezali kolakisa ke mboka na biso soni pe mawa mingi kozala congolais bande kozali pasi pe tokosolola likambo oyo ya évêque Pascal Mukuna na ndenge makambo na ye ezali kokende boyebeke na réseaux sociaux eloko mosusu te oyo bayaka kodistraire biso bakongolais na ba réseaux sociaux ezali bongo mitakala yango moni bandeko lelo tokoya kosolola yango po te bakongolais toyeba eloko babengi mabele ya bakoko oyo babengi mabele ya bakoko soki bozali distrait bakobotola bino mabele na bino yango moni bandeko ngai ndeko na bino Kongo Alenga ngai nayaka kaka kofungola bino miso pe biso bana ya Kongo toyeba lolenge nini mboka na biso ezali kokende pamba te biso oyo tobengami bane Kongo bakoko na biso eloko mingi bazali kotela biso ya mutuya ezali bongo ntoto ezali bongo mabele bakoko balobaki
botika yango te. Il faut babotola bino mabele te, bolobelaka mabele pe bobundela yango. Yango biso totamboli na baba Congo, tokei mwa moke na ba village, tozali kokutana pe na bakoko, ntango ozolingo leka okonde bamboka mosusu, il faut oleka na bamboka na biso kaka ba Congo na ba frontière, tokutana na bato ebele. Nde bakoko wana tokutana na bango bazalaki pe koteya biso, tozozwa ba implice wana toyaka kovandisa yango na metu. Yango bomoni bandeko, toyaka komonisa bino ke ba Kongo oyo tobengi bane Kongo bazali mingi na makambo oyo etali bokoko tolobelaka yango. Bandeko na ngai bana ya Kongo, mbote na bino sika bozwami. Toke na malembe pa mate masolo ezali nango mokuse, mais ezali mutuya. Bandeko boyebi ke na ngonga oyo. Mbote na Dide Masuki, mobali ya mandefu wa pembe, merci vraiment. Mbote mingi siko ozali. Mbote na Super Anita, mbote na Pauline Beyoncé, mbote bandeko nyonso tu bozolanda ngai, Nzambe apambola bino. Bandeko na ngai, mboka ya Congo ezali kokende malamu te. Ezali kokende malamu te. Biso ba Congolais tozali toujours distrait na makambo oyo. Ngai soko bozongisa ba émission mingi oyo nasala na bomba yango te na lobaka yango, soki ba occupant oyo tobengi ba occupant oyo tobengi ba Rwandais, soki balingi basala action moko na mboka na biso, bayelaka biso distraction. Soki bayeli biso distraction ba musicien te, chance que to corona ezali te, parce que e corona pardon eye bolimbisi. Heureusement corona eye, yango bomoni baye basali de kolemba-lemba. Mais soki baye na distraction ya miziki te, baye la kabiso distraction mosusu te, ezali makambo etali bafilme ya porno. Baotiela biso yango na ba Facebook congolais, au lieu ke alanda makambo oyo eza koleka na mboka na ye, ayeba mboka na eza kokende ndenge nini, parce que biso bakongolais toza na poto, esprit na biso okendaka na Kinshasa. Toyeba ka Congo na Kinshasa. Njoka Congo eza ka Kinshasa te. Congo eza pays munene. Mboka na biso mboka munene, nasi bingi na bavandi na Kinshasa batambola Congo mobimba te. Pe babima te mingi ka Kinshasa, avandi ka Kinshasa, misusu azuka asalika kopiti mbala moko aye na poto. Biso tozo ba chance totamboli mo ba village, totamboli ba mboka ba commerce, tosali ti toye kobima na poto awa. Bandeko na ngai ya liboso boyobi ke na Dubai ba Congolais mingi bakoma na bango kosala ba commerce à partir de Kinshasa, boyobi ka mokili yango ezali, il faut toujours koluka. Ba Congolais bakoma na bango koluka na bango, ba député oyo bazwa ba mbongo na Congo et puis ba ministre oyo bazali koyiba mbongo ya l'État, bakotisa basi na bango na ba commerce ya Dubai. Ba politicien bakotisa basi na bango, alors bakoma kuna na Dubai ebele basala ba commerce na bango na banzi bomoni ba mama Olive Lembe bango nyonso tu bakoma na ba bien na bango kuna na Dubai. Donc bakoma kosala ba commerce na bango kuna, compris pe na ba Congolais oyo to ba Congolaise oyo bazala mo ba meya na bango, bazo konye kosala ba commerce na bango, kosomba biloko koza koteka na Kinshasa. Article 15 nega Pepe Kala Yemba débrouiller, soko débrouiller te okoli a pété, ce n'est que normal. Mais bandeko boyebi ke épidémie eye ko coincer batu na ndenge ya kosakana te. À partir de mars mbala moko pa épidémie bandi ya coronavirus oyo ekangi batu, soko ozalaki na mboka moko kendeki vacances, bandeko na ngai otikali kaka na mboka wana, otikali kaka na mboka wana. Alors bandeko na biso oyo bazalaki na Dubai bazalaki ebele, parce que ba Congolais bobi ke biso ya la raso toyoka mboka moko boye eza kofula masolo kitoko, biso nyonso tokosopana kaka kuna, biso ba Congolais za ndenge wana.
donc bandeko na nga na Dubai bakongolais batondaki na ndenge ya kosakana te. Chose grave corona ekwei ti na ndenge eyaki kokanga bango kuna. Babundi suka nango badroit ye komonana ke il faut bazongisa bango na mboka na bango. Me bandeko na bandi video oyo ezali kocircule oyo eza koleka na réseaux sociaux eza soni komona ke bakongole ntango bazongi na Kinshasa baautorité na biso balobi ke no bino bokobima nanu te parce que bouti na mboka mopaya kuna mpe coronavirus ezalaki kuna. Lokola boye na Congo bokoki kobima nanu te, il faut tosala bino bateste toyeba ndenge nini tokosuka na bino. Selo bandeko nyonso bazoloba na bavideo balobi ke basali bango bateste ti lelo résultat ezalaka te. Résultat ezalaka te bandeko. Chose grave donc komona ebembe moko na réseaux sociaux bazali kobimisa yango balobi mutu wana kufi na sida mais bakosika kufi na corona bazali kopompe ye bakisi bazali kopompe bakisi bandeko na ngai na batu oyo bazwami pembeni wana bazali koloba ke le gouvernement l'état oyo ezali ya ndenge nini bandeko lokola bakongolais l'état congolais azwaki 336 millions de dollars oyo bapesaki bango alors bazali koluka bavictime bandeko ngai baza koluka bavictime na ndenge ya makasi mpo nini mpo babénéficie na mbongo wana mpo mbongo wana ndenge na ute koloba na bamission ute koleka monele apesaka mbongo pamba te. Soki apesi bino mbongo il faut ye mpe arécupérer eloko oyo alingi. Tala esika ekomisili gouvernement congolais liboma baza koyeba te bakosala ndenge nini bakomi na kokosa na bato bauti Dubai bakomi kokosela bango ke baza na bamaladi nzoka bato bazali na bango na maladi te parce que Dubai kutu déjà tomonaki basepelaki ke corona sesili nango babeti baklaxon na bavoiture babimaki libanda pays mobimba corona esili après yango mpo bafongolaki bafrontière bazongaki na Congo bosiko bato bazongi na Congo kuna na Dubai basali bango batese bamoni bango nango te mpo so bamonaki bango nango jamais bakoki kotika bango jamais bakoki kotika bango bazonga na Congo. Et ça veut dire en Europe, en France, en Allemagne, partout en Suisse, bakangi na corona, tout na Belgique, allez bazuyo, bakote sur l'avion, bazong sur la Kinshasa na corona. Non. Et on s'en maté. Alors le gouvernement a besoin de quoi bamona a besoin de peuple congolais tout ça ba bololé, bango sikoyo, bandimi, batona bazong, ata bazong ba confisquer bango. Nene au total dans l'hôpital à cinquantenaire. Donc tout le gouvernement est ça là, bandeko na ngai ezali ka makambo soni. Makambo ka ya mabe sala makala mboka ya Congo. Mais mboka na biso to yebaka te est-ce que za pena nini? Eza penza nini bandeko? Eza nini? Bazongisi bango kozonga bazongi kuna tala makambo akukutana. Tala gouvernement na biso. Donc bandeko na ngai gouvernement oyo toza komona ezali koyokisa bato soni biso ba peuple congolais soki tokotelema te tokomipesa kaka na kifanatisme oyo toza nango fanatique ya mutu po parce que ndeko na nga to masa to papa ya nani bosongolo aza na gouvernement nga nakenda Kinshasa naza na nga bien atuka makambo ya politique ekipe ngai te makambo ya Congo ekipe ngai te toza kosala grave erreur. Parce que lelo soki baboteli biso Congo bandeko soki baboteli bino mboka boye po biso ba congolais nanu to sibiza pena donc eloko wana te donc to mona ke to sibir eloko moko boye ya grave teli mboka to eloko moko boye nzamba pe asali eloko moko boye na Congo
après peut-être il y a solo pourquoi tout ça est erreur mais c'est trop tard et là c'est trop tard bandeko yango c'est l'état yango yo nzambe tanga azopesa biso souffle de vie bandeko nanga ba congolais to bundela mboka na biso po bana bazala malamu na mabele na bango ba français baza bien mabele za ya bango biso to vandera na poto to yebaka yango mindele pe poto ezali kobeba mundele moko autaki koloba yango vérité alobi ba dinosaure tango esengaki nzambe disparaître bango na monde ezalaki ba grand crime moko incroyable po bandingaki kodisparaître bongo te donc basalaki ba dégâts après mundele na lobi il faut koyeba yango ke l'homme est blanc kala mingi te nzambe azolinga disparaître bango donc bakosala mpe ba grand cri de guerre ndenge badinosaure basalaki donc mindele bakomi na kanda moko bandeko baza komanifeste yango boye te mais bozomona kaka na basigne kaka toza komona oyo ya bamaladi ya bacorona mingi baza komona yango neti o nzambe azali kopinir biso nzambe alingi asala non mindele bazali na posa baextermine mokili surtout biso bato mwindu parce que adversaire ya mondele ezalaka moto mosusu te eza l'homme noir africain bayebi ndenge babotola biso pouvoir bayebi ke soki lobi ba esprit ya bancêtre na biso réagir bango bakwesami bandeko ekozala dégâts mindele ozomona bavirus ozomona bango moko bazali koluka yango eza nzambe te nzambe mutatini bango basala G5 wana oyo batie basatelite likolo nzambe mutatinda bango ke bazwa basinga ebele na basala mabele na bango batya non sikoyo bakomi kosala baaction bakomi mona ke no tala bazolinga babeta bavaccin bakotya bato na Europe eza ndenge moko te nango bakotya bato na Afrique eza ndenge moko te biso batya biso vaccin na Europe awa oyo eza na bapise mpo bakontrole biso parce que bayebi ke moto aza na Europe aza deja mayele akoki korevendike bandeko na bamindele oyo bazali awa bakoki korevendike contre bango eza dégâts alors fo kotya bango bavaccin bandima yango mpe po peuple nyonso baza ndenge moko te mais biso bato mwindu nani akokotela biso awa na Europe awa soki bamindele batomboki nde babenganaka bajuif ndeko yo ovandi na France na Allemagne toza na bana na biso babotami awa mais est-ce que avenir na bango eza ndenge nini yo ndeko na nga congolais oza komipesa na makambo moko oza koyeba mboka na yo te c'est l'état yango oyo mboka na biso ezala bien soki mboka eza na gouvernement ya bien bakoede biso nde tozomona bamboka mosusu tomoni nde bamenace banoir na Chine bomoni bino moko baavion oyo ekei koede bandeko ya basortissant oyo pardon baoyo bazali agresse na Chine est-ce que bomoni Congo ata biso tokomi awa agresse makasi pays Congo ekotinda nango avion te ekoede biso te donc c'est l'état tobanda koluka tobongisa toyeba totelemela mboka na biso po tokutana na gouvernement ya malamu un bon président oyo akozala nationaliste oyo ayeba ke droit ya peuple ezali boye ye wana koede biso parce que soki biso tozali agressé na Europe soki bapays na biso na Afrique ezali bien bandeko tokozonga mais soki mboka na biso eza bien te bakosundola biso na minute okaka soki lelo Congo Europe se mobulu boyebisanga est-ce que Congo kotinda baavion combien d'avion baza nango babateau to baavion bateau coute de pêche toza nango te bateau de pêche eza te oyo epeshaka moto atia yango lelo bakota Tanganyika eza zowe rwandais biso moko gouvernement congolais baza na bateau de pêche te baavion toza yango combien
B avion basomba so na Danemark so na mboka nini bandeko na ngai za mawa mingi. Donc yango bandeko to fongola miso. Si jamais balé bandeko na ngai ezali likambo ya évêque Mukuna. Bandeko évêque Mukuna azali pasteur, azali évêque. Boyobi ke titre ya évêque et pas ya basango ezalaka titre moko ya munene parce que bango bayibaka ba titre wana basango ale bakomisango ya bango na bagroupe de réveil. Titre évêque ezali titre ya munene pa ya catholique. Évêque matondo mingi loko ezali rôle na biso bandeko en tout cas toujours obligé il faut kaka totala yango po to meka ko expliquer na bandeko oyo bako yeba makambo wana te to meka ko monisa bango. Donc biso ba congolais biso moko pe tozali ko boma mboka na biso parce que toza ko yeba te rôle oyo ezali ko leka na mboka ya Congo. Alors nzokande ba occupant bato ba occupant mboka na biso to bengi ba Rwandais lokola bayebi ke ba congolais eloko mosusu te o bango balingaka ezali masanga basi corruption o to bengi corruption pardon et puis ba filme o to mona na l'église alors ba porno sikoyo eloko ni to ko dise bango bien ezali to tsela bango ba filme porno ba filme osu to mona bazo tsela biso to mona on ndengo na me bande ko za mababe po bato na ba bato ba science occulte baza bato ba science occulte basala makambo na bango na ndenge na bango donc tango bazozo ba filme wana bazali kotinda yango bino boza komona ka mitakala na bango baza koyeba eloko baza ko bénéficier un plus pas na bango donc avant kotala ba vidéo là faut prier soko mtali yango brusquement en tout cas qu'on a la ndenge de prier vraiment en tout cas faut beaucoup de prière il faut ça la prière après lali parce que on sait jamais trop c'est trop pour Kalaming ah il y a évêque Mukuna leki mosusu elandi il y a conseiller il y a président Félix yango peut bimi mawa trop catastrophe police criminelle et loko karaté donc yango moni bandeko na ngai baso balandaka émission bokoka bayindo bandeko Pascal Mukuna oui éveil patriotique na ya sali aza ko bunda eza mabete aza ko éveiller batu balamuka mais bandeko na ngai soki aza ko bunda pona Kabila ezali mawa mingi parce que système soki tikali eza tina moko te o biso ba congolais souci na biso ezali système nyonso eza na Congo to bengi ya occupation il faut être dégagé il faut ekende Pascal Mukuna azalaki na Joseph Kabila azalaki kolinga ba félicité malgré baki bato tribu na ye mais ye azalaki kotala intérêt na ye azalaki nango na PPRD alingaki boposant te alingaki bango te biso kutu awa na diaspora alingaki biso te tango amoni Félix akomi président akomi kolinga biso awa oh non bakombata kutu bazalaki na avance bazalaki na avance na biso na Congo tozalaki awa vraiment tozalaki na avance tozalaki comprendre bango te tozalaki kofinga bango pamba nzoka nde bakongolais bakombata résistant bazalaki na avance koleka biso bandeko lelo biso tokomi na avance donc pour Félix akomi na pouvoir azali moto ya tribu na ye po Félix so azali mokongo to mongala atonga na ndimi te ke évêque Mukuna akoki kobimisa éveil patriotique na ye moi je crois pas bakongolais tolongola nano basentiment toza nango video ya évêque Mukuna mutu moko te akoki koloba ezali faux to ezali vrai le seul bato oyo bakokanga video balobaka ezali faux ezali police criminelle
awa na poto ezalaka bon fo ozela bango bato bakoyeba soki video oyo ezali ya faux to ezali ya bien ya vrai. Mais tant que biso moko tozobeta te ngai atali yango namoni mpelake motu wana eza ya ye te lelo basengi na ye aya kolakisa bagenou na ye bagenou kaka balobi mpo parce que bagenou ya ndeko oyo batie na video wana eza komonanaka ezali mwindo donc ezolakisa ke moto abeta makofi na makolo bagenou efeke moko na ya efeke moko nazalaki boxer soki makolo eza nango problème te akokende na police criminelle biloko wana nyonso to eza ya police criminelle mais akoleka te na bachaîne ya video nde tozomona na Congo kuna parce que na Congo makambo nyonso yaka nango soki ndenge omonaka aleki na émission ya mutu moko aboye o efeke moko na alakisa biso makolo na yo est ce que yo oza na droit kotuna efeke moko na alakisa makolo na ye eza rôle ya police criminelle police mutu akosala rôle wana donc bandeko na ngai yango tozomona mboka ya Congo vraiment mboka ya Congo toza koyeba te mboka na biso toza kokenda yango wapi mboka oyo tozokenda yango mpena wapi Congo donc toza koyeba te donc bandeko na ngai makambo wana eleki tozomona bato mosusu oyo basambela na église na ye bamosusu oyo bayebi paster mokuna bazoloba ke abanda makambo wana banda kala na kati église na ye kutu assistant wana mwasi oyo alaki mwasi assistant na ye tala ndenge mwasi wana aza kolobala baaudio biloko wana nyonso to biso toyoki na audio mais eza rôle ya police criminelle mwasi wana alobi ke évêque moko na abimi na ye 5 fois soki 3 fois abimi 3 fois 5 fois bon évêque moko na yo badossier ya moto oyo akufa azalaki assistant na yo tikali nango atanke ki yo oza membre ya famille na ye oza noko to tata leki to tata kulutu na ye to yaya est-ce que asalaki testament na ye alobaki ke biloko na ngai moto akokabola yango évêque mokuna wana biloko nyonso to ezali ya parquet police moto akosaisir dossier wana police criminelle akokenda azwi bepreuve apesi na juge to na procureur yango ozomonaka bandeko na ngai na bandeko na biso ya basi eza mawa mingi ndenge ndeko wana mwasi azobanda azalaki faible atuka namoni kaka eloko akosala te il faut kana bima na ye mpo kana récupérer makambo na ngai nazwa lupango soki mbongo soki nini bapaster ya Congo yango ngai nazotala makambo yango évêque moko nazomona yango mwa flou mpo parce que nayebi ke rôle ya bapaster congolais non bandeko bapaster congolais balingi komona basi ya kitoko te na liboso nde bavandaka wana surtout bapaster baza na bonzambe te soki avandi azoteya misu na ye ezali kotala kaka bamama bavandi liboso oyo akomona kaka azali kongenga ata aza na mobali na ye akoluka kaka abima na mwana mwasi wana bakongole totondaka te kongole so akomi na mbongo akomi na mwa autorité bato bakomi koya surtout soki eza basi bato baza koya mingi donc basi wana nyonso to bakomi ya ye donc tokeba na dossier ya paster mokuna tokeba tokota yango bikotakota te bolimbisi bandeko na ngai tokota dossier ya Pascal Mukuna bikotakota te Pascal Mukuna aza na problème na bato na ye babebani tobengi ya PPRD ye lokola azali kosoutenir Faci Félix yango moni ke bato na ye mpe ya PPRD babi bakoprouve ye lokola yo oza kodénonce makambo ya Raïs excuse
biso pe tokolakisa yo te biso bato za kodirige mboka oyo faut koyeba yango ke justice ya Congo ezali na maboko ya FCC bango bato baza na justice ya Congo. Félix atikela bango yango ya wela kaka nazala nga président ba voyage ba biloko wana tout yango ya ndima mais makambo tali justice eza na maboko ya Joseph Kabila donc FCC parce que yem tazali autorité morale ya FCC na cash yango zomona te bandeko biso ba congolais ya libanda oyo tobengami ya diaspora tobima na distraction ya bato baza na Congo oyo tobengi surtout ba pasteur ba politicien numéro 1 oyo babomi ba détruire Congo donc tokeba na ba musicien tokeba na bato na misato tokeba na bango bandeko tokeba bango bato bazali koboma mboka na biso mboka ya Congo ba politicien ba pasteur basali ba église na ba musicien bango misato wana bato bazali koboma mboka na biso mboka ya Congo. Donc bandeko na nga dossier ya Pascal Mukuna en tout cas ndenge tozali komona yango ndenge toyebisi bino ke nga ndeko na bino yebisi bino ke tokeba tokota yango bikota te parce que ezali makambo na bango mais toyebaka yango ke Pascal Mukuna azalaka na ba problème na ba combattant résistant est-ce que ba problème wana sila ti lelo est-ce que ba combattant résistant ba ko soutenir ye à 100% toyebi te za point d'interrogation. Donc ngai moko pete na ali awa je suis patriote naza bopanzi sango mais naza patriote en tout cas nga makamba Congo natalaka ngo na ba sentiment ke na yaka bona bando kumisa mutu to politicien moko na betelaka maboko na kumisa ye nga naza mutu ndenge wana te pona analyse ke loko na tali na moni nga binono te mutu aza mutu te nga na ko betela maboko donc parce que ye azali kobundela Félix et puis azali kosenga Kabila dégagé entre-temps système éthical. Parce que ce Kabila qui est système éthical, d'autres tikali kala kokonzama. Donc inutile. Mboka ozalaka occupé ba benganaka système nyonso. Ba français ba allemand ba occupaka bango, ba allemand ba bengana bango. Ba bengana ba allemand nyonso tout na kata France. Après ba bongisi France na bango ti ba allemand lelo ba komo okende kuna na ndenge ya respect. Na ndenge ya respect bosiko so ba bengana ka Hitler. Mais système wa nazi etikali na France. Est-ce que ba français ba ngaba koka? Ba ngaba koka te? Po il politique na même so akoy ko bima. Ba bisengima na bazali ba général bazakaka. Ba Robert wa bazali. Donc bandeko na ngai tokeba na mboka Congo makambo zali kokende malamu te. Donc Pascal Mukuna toyebi sort na été parce que justice ya Congo eza na maboko ya FCC ba procureur wana donc na yebite na yoki Félix azo changer système soki nini mais bandeko na nga tant que ye moko Félix akendaka tango nyonso kokutana na Kabila masolo basolaka pe yebani te bandeko na ngai ezali pasi pona mboka na biso. Il faut biso bato ya diaspora soki tokomika liboke awa na diaspora tokomika liboke toyebaka yango diaspora ekolibere mboka ya Congo diaspora congolais soki tokomi liboke voix na biso nzambe akoyoka yango ya bakoko na biso tokolibere Congo pe tokotia vrai état de droit bapaya bakobima na mboka na biso. Mais tant que tu as divisé, bande koza passe. Bande komatono mingi, toleki na biso na sujet na biso asuka oyo tokosuka sa masolo na biso. Sujet na biso asuka ezali nini bande? Tomoni avant de commencer sujet asuka moi sous question muke yelinga yawa bande ko bakomeli ngai. Bande ko dossier ya Nemwanda Ntsemi. Boyebi que Vital Kamerhe bazali ko bimisa ye
provisoirement donc azali kobima bato mosusu bazali kosepela bato mosusu balobi ndenge nini babimisa ye. C'est vrai ngai mpe nazali contre yango. Moto ayibi mbongo ebele ya mboka, est-ce que so babimisi provisoire akozongisa mbongo wana toyebi te. Alors il fallait batuna ye soki tobimisi provisoire okozongisa mbongo, okozongisa to okozongisa te, eza wapi mbongo yango? Po bocomprendre ke na Congo justice ezali te, justice eza te bandeko na nga. Donc Kamere azali kobima provisoirement, mais kasi ne mwanda ntemi bandeko banda bakenda na ye na CNPP oyo tobengi hôpital ya bato ya maboma ti mokolo ya lelo suite ya nemwanda ntemi ezali koyebana te. Bandeko ya Mekongo bazali mobilize na niveau moko na Europe, bandeko na poto ti na Amérique na Canada na ndenge ya kosakana te. Bamekongo balobi bango eza likambo nemwanda ntemi kaka te, mais bango atanke bamekongo il faut basangana. Boyebi ke kokangama ya nemwanda ntemi ba video oyo tosali. Merci mingi na bandeko nyonso ya nemwanda ntemi, merci na Zoro Bilel, bandeko nyonso tu tigala Zoreta bambota trop, bandeko ba video wana na ba video salama na Congo na ba makesa kotomboka na bango na matadi partout na boma. Bandeko eningisi gouvernement, eningisi gouvernement. Alors toyoka kaka boye lobby police aye kozongisa biloko oyo bayibaki ya nemwanda ntemi. Boyebi ke police ya Congo bazaka na bango miyibie wana kutu donc tokobomba na biso yango te. Police ya Congo bayibaka na bango kaka. Lokola basoda bazali pena paye te, baza non paye, basofaka baliaka bien te, biso moto toza komona basante ya ba général wana ba Kasongo tala libumu général. Ozo sentir que général Kasongo po akima pena mbangu pendant 1 heure de temps ça passe. Mais basoda ya général Kasongo bakonda baliaka malamu te, salaire à malamu ezali te. Donc so baye opération moko boye na ndako ya mutu atuko kutike bakobimaka na biloko. Donc ba policier ya Congo baza miyibi bayaki mission epa nemwanda ntemi, bakangi nemwanda ntemi, babetaki nemwanda ntemi munduki lisoka munduki na mutu papa ya age wana. Alors mutu wana ndenge babetaki toyebi te mutu yango abetelaki yango na niveau nini antoka moya toyebi ezali te, mais à partir ya munduki babetaki ye na mutu esali ye passe yango etindi bakende ko examine ye mutu. Mais bandeko na nga soki babeti nemwanda ntemi babeti nini munduki wana na mutu, hôpital ezali ebele. Tozali na hôpital moko eza kote ya Monga Fula kuna, tozali na hôpital ebele meme na Ngalema wana bakokoti ba radio batali mutu na ye, mais bakotindi na CNPP parce que ba pareil oyo ya ba radiographe ba spécialiste ya kotala ba mitu bakoki kokota ye na radio batali mutu après bakoyeba. Mais CNPP ezali ti batindi mutu ya liboma. Donc tokeye kotika ye na hôpital ya bato ya maboma bamasane oyo akozala bango na kati hôpital ya banani bato ya maboma. Banda akota kuna balingi te mutu akende otala ye, mutu akende otala ye te, mais baye kozongisa biloko. Bandeko tolobaki yango ke nemwanda ntemi aza n'importe qui te, biso tomonaka ye ndenge wana, mais azali esprit. Ta
ntango bino boza koyiba biloko na ye bamakesa baesprit wana ezali na bakongo bakongo bakoloba kaka parce que baesprit mosusu eza na bambetenge baesprit mosusu eza na doki na bakongo. En tout cas, il faut faire attention. Moto ayibaka nzombo ya fumuki mbangu vi na ye mobimba akufaka na nzombo na kolia wana. Bato bayibaki biloko ya Monda Ntsemi bato nyonso tu ezala ba chef coutumier ya bakongo en tout cas balakelaki bango mabe compris même na ye moko général Kasongo. Pour général Kasongo acte oyo asali tozali awa bandeko ya bakongo bamekongo ezala baesprit bamoni acte oyo asalaki bakotuna ye acte oyo osali eza malamu donc toloba ti lelo me Mwanda Ntsemi suite na ye ezali te bato baye kozongisa biloko tomoni biloko bazongisi biloko me eloko akokamba tomoni saki ya fufu na télévision ezongi te toza koluka ta bazozongisa biloko saki ya fufu eza komonana te na télévision balobi yo mikolo koya tokoya kotika saki ya fufu mais fali baya yango ka le même jour donc toloba basoda basi balie saki ya fufu wana baningisi fufu bikedi balie na bango yango ya bino te bokoza kolia yango bokoya kovimba mabumu pamba bokovimba mabumu bakongo basakalaka na bango te surtout moto lokola ne Mwanda Ntsemi ye aza na ye esprit aza chef spirituel ya bundudi ya Congo yo kende koyiba saki ya fufu na ye okende mpe ozwi yango bolie mpe na bana na yo na ndako bandeko na ngai basoda congolais olie be korevandike badroit na bino atake basoda bolapaki ndai mpona bokowa mpona ekolo me lelo oyo bagénéral wana nyonso tu baza kolia bino mbongo baza kofuta bino mbongo malunga te boza mpe na minduki boye pa ne Mwanda Ntsemi bobomi bandeko na bino bacongolais bokobeta masasi epai ya bagénéral wana te likolo ka bono oyiba fufu mona vi na yo mpe ebebi likolo ya fufu likolo ya kiti oyibaki kiti soki mpo okovanda nango soki mpo osala nango nini soki mpo oteka toyebi te me osimi munduki zwa munduki oyo bino nyonso to bozwi minduki bobalukili bagénéral wana botandi bango masasi bokokende sango na bino koyeba na monde mobimba mpe bakoboma bino te parce que bino bosuki bosala action bobomi bagénéral wana eza droit na bino bafutaka bino te bapeye ebele esala yango me bino botiki kaka boye boyibi biloko ya bato bokeyi moto na so aza na makambo na ye ya mabe ale bokeyi boke kokutela makambo mpe ya mabe mpo ye aza na problème na bino te ne Mwanda Ntsemi asali bino eloko te saki ya fufu na ye atiaki yango mpo alia na bana na ye bino boyibi yango eza pasi eza mawa mingi na mboka na biso mboka ya Congo pasi mpe mawa so nazotala Congo bo namonaka mawa moko nazotala ngapi me koma pays na biso bapays mosusu eza kodevelope me biso na bapoliticien mawa mingi miyibi armée miyibi police miyibi bapaster miyibi bamusicien miyibi donc mboka mobimba otali mpena doki instructeur ya mboka bato to bazodirige mboka baza mpena bavoi na kati ya mboka miyibi na miyibi mawa mingi bandeko sujet na biso ya suka ezali bomoni nde toleki tobandela makambo oyo tobandaki nango me kasi eloko moko ngai ndeko na bino nasali constant na likambo ya suka nanga kokende nango ezali bongo toza na distraction makasi biso bacongolais bolembisi
toza mpenza na distraction makasi. So totali bandeko omona ke tala na réseaux sociaux eloko oyo eza kotalama mingi ezali bongo mitakala oyo bato bazali kotala. Mais na moment oyo bandeko na ngai oyo biso tozo discuter na Congo nde nalobaki na ebandeli bandeko nasala bavideo nayebisaka bino ke mboka na biso soki baokipa oyo bazokipe mboka na biso balingi basala action moko na mboka Congo basalaka nini bakotisaka distraction moko na réseaux sociaux mpe na pays na biso surtout na capitale. Na miniti oyo nde toza koloba boye bandeko bakongolais na Tanganyika moto aza gouverneur kuna ezali Zoé Kabila leki ya Joseph Kabila tobengi Hippolyte Kanambe. Bandeko presque 5 groupes armés 5 groupes armés 4 ou 5 ba Rwandais ba Burundais ba Tanzaniens ba Soudanais na ba Zambiens 5 groupes. Donc sur 5 groupes wana bandeko na ngai toza koyeba te ezali guerre ekoti na mboka na biso to ezali likambo nini oyo bato wana groupe armé wana eye kosala na mboka ya Congo. Et tozomona même na ba chaîne télévisée oyo ya Congo baza koloba te eloko te. Même président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Bush B aza kolobela yango te eloko te. Doki toza comprendre na Kinshasa kaka ye aza président mais makambo oyo eza koleka na Tanganyika bandeko na ngai toza mpenza koyeba te. Yango ozomona te bandeko na ngai pasi mpe mawa mingi komona makambo oyo ezali koleka na mboka ya Tanganyika mais biso na Kinshasa kuna kaka makambo ya mukuna kamere ne mwanda tsemi mukuna kamere ne mwanda tsemi. Mais na Tanganyika makambo ezali kokende mabe ba groupe armé wana bazali koya il faut koyebaka yango soki omoni basoda na Afrique baza kotonda place moko ebele toyebaka yango matière première ebimi na mabele wana alors ba multinational bazali koya wana po bakreuser bayiba na bango bato bazala bagroupe na bango. Okomona armée oyo tobengi ya Rwanda eza soutenu na ba anglais oyo mosusu omona ya ba burundais soutenu na ba français oyo mosusu kote kuna na ba anglais na ba zambien balongo na Zambie me baye na Tanganyika. Me bandeko baza koboma bato barécupere Tanganyika. Zoé gouverneur avandi na ye aza kogouverner kuna richesse nyonso eza na Tanganyika. Congolais aza kobénéficie na moto. Donc ozomona ke bandeko mboka ya Congo toza trop distrait. Distraction oyo toza nango bandeko tomata tokita soki tokozala kaka ndenge toza boye ekosimba te. Yango nazo lancer pardon appel na bande Congo botelema ndenge botelemi bandeko mosusu boya bande Congo nyonso surtout totelema po to défendre ba Congo. Totelema to défendre mabele wana ezali mabele ya bakoko na biso totika yango te
to défendre yango parce que bakoko batikela biso Congo batikela biso pe ba mabele na biso Tanganyika yango nazali ko bazali ko botola yango bandeko ata bandeko moko ya Tanganyika yango zo mona ke bandeko eloko to ngai naza ko beta sete batu nyonso tu to telemela ba mabele na biso ba tribu batake bandeko na mbujima ekananga bajene bato ya mbujima ekananga botelema batake Équateur bangala bamongo botelema batake ba Congo bane Congo il faut kotelema mutu akozala te azala contre yango il faut kotelema mpona kolakisa ba Rwandais oyo baokipa bamonake soki tolobi to lotake kote kuna bakotelemela biso soki tolobi tokende kote oyo bakotelemela biso eloko totikali yango kaka yango wana tozala mitema mabe na bato te soki toza mitema mabe na bato bandeko na ngai ezali pasi mpe mawa ezali pasi mpe mawa matondo mingi bandeko tokomi na biso na suka ya masolo na biso nzambe apambola bino bayebanso oyo bokokutana na video oyo bopartage yango tozalaki en direct avis du public conseil kaka tokoloba en tout cas bandeko na ngai biso bana Congo oyo tozomi na diaspora tozala uni tosala force oyo ekosala biso bien mais bandeko na ngai ata tozali awa soki bomoni bandeko ya bagroupe bo basali oyo bandeko ya Kasai basali groupe na bango eza mabe te nga mpo na nga nazomona yango mabe te so bakasaye base réunir bango na bango basala groupe na bango eza force na bango mpo bameka kosauve Kasai bane Congo basauve bakongo bakivusie kuna basauve Katanga na Kisangani to Boma to Bunia bakote wana bakota Kivu Sud Kivu na Nord Kivu bangala soki biso nyonso tu tosali yango tokosala force moko tokozala nango ekozala mpo baétranger baya kotake biso ekokoma pasi parce que bakoyeba ke bakasaye baza uni bakongo bazali uni baswahili mpe bazali uni bangala bazali uni mais sikoyo biso okomona kaka na baluba bango nyonso tu baza unité baza kokabwana jalousie ezali makasi entre bango na bango baluba bakote ya baswahili bango na bango mpe boyokani ezali te kote bangala mpe bango na bango leseli bato bazalaka mwa ozomona ke baza na boyokani eza mingi bakongo komona ke bango bazalaka na mwa luzitu nde tobengaka luzitu donc bazoyeba ke non eloko oyo tokosala yango te nde tomona président Kasavubu il a bien géré le pays azwi mbongo aka voyager azongi azwi oyo tikalaki aye kotikala kesa ya leta baprésident tolingi bango wana Mobutu aye yiba ndambu bomba ndambu tika ndambu ayibi atiki te po ye moko alobaki yiba ndambu tika ndambu me ye ayibi fala atikela biso ndenge akenda bongo atikela biso te Laurent Désiré Kabila ye tata bato awumela na ye te 2 ans soki 3 ans kaka pamba babomi akenda ide na ye nyonso azalaki nango na mutu asalela yango te occupation ebandi ti lelo occupation lelo tomoni batie mwana mboka Félix Tshisekedi na bokipa ake kosangana na bango mboka okende te mboka kotambola te état de droit tozozongela toujours état de droit eyaka na mboka te oyo mboka ezali na occupation ekosimba te état de droit ekosimba te pays na occupation nde tomona boye plus de 5 armées plus de 5 pays armés na mboka na bino ali bolingo tia état de droit ata kutu bandeko na nga ata kutu oza zoba ata kutu mutu atanga te ata kutu
muta liboma otomona na Kinshasa zotambola liboma oyebi otuni question wana ako répondre yo ekosimba te mutu aliboma bandeko na ngai soko tunie likambo état de droit akoloba noke no mboka moko te botomona ke 5 groupes armés eye na mboka wana balingi bakota état de droit na mboka wana bato baza kokufa bathéorie bakambo ebele lelo tozomona armée eyibi biloko ya bato bayibi bake après baye kozongisa susu mais quelle armée quelle police babomi nanu bato wana na Kisantu babomi bato bazoboma bato bazobenda bango lokola bambwa bosiko bino boye kozongisa biloko ya bato mais siko bozongisa mpe bato oyo bobomaki bazonga na bomoi balamuka mpo boye kozongisa biloko ya bato bato bobomi mpe kuna na ndako ya Mwanda Ntsemi bozongisa bango parce que bino boye kozongisa biloko oyo bino boyibaki epai ya Mwanda Ntsemi alors tozosenga mpe na bino police bozongisa mpe bato oyo bino bobomaki bozongisa bango balamuka yango ozomona ke bandeko na ngai biso bakongolais tokenda na basentiment apamba te biso toza bane Congo donc nzambe milimo ya bato bakufaki wana milimo na bango ekolanda bapolisier wana na bagénéral wana bayaki wana général Kasongo milimo ya bato wana ekolanda mpe yo lokolo ozongisi bango te yebaki oza na bango fozongisa saki ya fufu batelevizio milimo ya bato wana ezonga soki ezongi te ekolanda bino nzambe apambola bino merci mingi Didier Masuki na espace ozopesa biso nga ndeko no Kongo alenga merci en tout cas napesi mbote na bandeko nyonso tu lisu polele bambote ya tro siko ozali merci mingi CG Serge Kusanika merci lycée Konde merci bandeko nyonso tu bolandi biso en tout cas pour partager vidéo oyo la koko de tous mobange na bango mbote ya tro siko ozali merci na yemoko molongani ya Didier Masuki super Anita Lelo bambota trop merci na mon petit frère Raf Makonda merci ba courage merci nzamba pambola bino merci na Pauline Beyoncé molongani na ngai merci na bandeko nyonso tu nzambe apambola bino oyo nyonso bozwaka ta na bino kolandaka Kongo alenga biso toyaka kaka koloba makambo oyo toza komona yango vraiment malamu te na mboka ya Kongo tokoloba yango kaka parce que nzambe azopesa biso makasi nanu ya koloba ye moko Kimbangu alobaki vérité fo boloba napesi bino mosala oyo boloba yango pe tokobomba te tokobanda kaka koloba ti libération ya mboka na biso ekosalama donc biso mpo na biso système kabili ya baoccupant il faut quitter la république démocratique du Congo oyo tobengi Congo ya bakoko il faut système kabili nyonso ekende kaka barwandais te mais système kabili ba André Kimbuta ba Obe Minaku bango nyonso tona ba Jean-Marie Kasanda bango nyonso système kabili na bandeko ya IDPS oyo lelo bake kosangana na ba Rwandais bino nyonso boye bakake bokomi na système moko ya kabili parce que boke kosangana na ba kabili donc bokomi na système moko donc soko occupation elongwe na bino mpe bokokende parce que bozo détourner bambongo bino tu bozali dedans na kati eza eloko kosangana te donc bandeko ozali mpasi mpe mawa tosengi libération totale ya Mwanda Ntsemi abima tomonake ya solo azonga na misala na ye akontinue misala na ye azosala
en tout cas tozali kosenga libération ya Longia Congo ne mwanda ntemi mawa mingi bandeko na nga bazolinga babimisa Vital Kamerhe provisoirement ezali mawa mingi en tout cas pona biso ba congolais toza komona ke Félix Tshisekedi aza kosala eloko te justice na ye penza ezali mawa mingi mutu soko ayibi mbongo eza na poto ezala wapi en tout cas jamais akoki kovanda avandi na prison après bobimise provisoirement il fallait botika ye nano toyebi te bakosuka ndenge nini donc mboka na biso mboka ya Congo ezali pasi likambo Pascal Mukuna bandeko na ngai tokota bikota te parce que police criminelle baza na bango faible oyo ya mboka ya Congo bayebi nano makambo ya kosala et puis bon niveau ya technologiquement baza faible est-ce que toza pena na ba matériel oyo to ba informaticien ya police bazali toyebi te donc mboka ya Congo toza pena na police criminelle penda te oyo eyebaka koyeba makambo ebele na mboka wana ezali pasi par rapport à ba pays lokola ba Sénégal ba pays lokola ba Nigeria bakoma misika na biso ba congolais donc biso ba congolais ezali tozala na se makasi donc yango wana bandeko nzambe apambola bino tokomi bongo mbala simande tokoya na masolo mosusu na émission bokoka bayindo kimia nzambe ezala kati na mabota na bino baso matondo mingi ingeta matondo Motema na yo, saka kibo, saka njambe na yo, sayo mayeri.